choisi notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote papa. Maman, tozali na commune. Commune ya Kisenso. Quartier ni? Quartier Mujinga. Tomoni ezosala musala oyo ezobokola mabota ebele. Ba avantage na oyo eza nini? Avantage na ezali nazobokola bana. Nazotia bana misala po nazala ngasu na mwana ya bébé te. Bana neso basi bapusani. Mwana ngasuka comme na 20 ans. Tozo na tie na musala pe nazobokola bana pe nazobokola bakoko na ngai. Bakoko na nga basani ti 8. Ngamo na bokola ka bango. Papa bazate. Bon difficulté nini bozokuta nango na musala bilanga? Makambo tozokuta na musala bilanga awa talaka terrain on dinge sali. Terrain o ezaki ni terrain moko banda kuna sukati na suki za terrain ya biso ya bilanga. Siko bilanga ngo ekoma batu moye basala bilanga ezata batie terrain ya bale. Siko tozana difficulté ka ya bato ndi ba ya ko déranger biso bata bale. Moye pa to samusa ya to lona biloko boyo kuta banyati. Tandi to chacha basaki pemeli moyo kuta ba kati ba bambola nyoso ba longo basaki ona nyoso tu wana. Vedi ko pesa biso passe na ko loba. Pesa biso passe makasi. Ero ko ya ko loba te soko lobi babandi ko manke yo. Ya mibale likambu ya kisi. Kisi tozo tena bilanga en tout cas tozo mona passe. Kisi o mona sa kombi moko ya kisi ba otekela biso ba 2000 ba 1500. So ba 2000 ba 1500 na okotia mukalaboni. Na mukalamo soko ta 2000 kala desha sa kombi. Bon soko za na 20 mikala 30 mikalo. O ça dépense ya combien? Susu na ça nende ba kisi pe ekita. Poto ça l'avantage moko ya malamu. Grand ndenge moko. Grand nganya grand nduna ndenge moko kaka cher. Message nous lancer na gouvernement. En tout cas, eloko tokolo baboye asunga biso. Na makambo so kutela kana na kati ya bilanga awa. Tozomona makambo ebele oya okuta pe biloko loni, biloko bayibi en tout cas, tie asunga biso po atala biso likambo oyo na ndenge ya terrain oyo. Conseil au pesa ba maman, ba jeune, batika na ndako bosele le oto musala oyiba. Ngala yebisa ba nkani bosala bilanga. Bilanga mingi ba mona ninde biso ba mama bilanga. Toza ba zoba, toza ba tamaboma, tokelo otaka matiti na ba fulu, tokelo otaka matiti partout pona nini to akokunda tolo na bilo. Na pesa ba conseil na ba mama mingi awa na bilanga. Na yebisa ba ngabi mutu na mutu asimba Kongo po bilanga oyo sobokola population ebele. Bilanga oyo ezalanga tina saka soki bilanga tende na ebite. Position na ngana sana ngo. Na bilanga oyo na makasi na ngana sala ngo ezosunga ngai, ezoselisa nga makabebele na bilanga oyo nazo sala. Sinon, mami yo bangi nini? Mbote. Tomoni ezo sopa mai awa. Elo nini ezo pousser ça la bilanga. Ngana jeune lo sala ya te mukilo. Ngana jeune ngona salika bilanga ba o bazanda bazalo kwa ngai ba peto sa bilanga bakoma kwa nga ko ibezala mabe. Bon pas ni difficulté ni nezata on zo sa bilanga. Pardon? Pas ni nezo mona ta on zo sa bilanga. Na souffrir, na sopa mai miko nyoso. Na souffrir, pena nga kufa, atika la mère. Yango na sunga mère mikolo yo.
Mote papa. Comment vient bozo sala bilanga awa? Bozo sala pona ni. Abato sala pona passer leki. Taka makambo ileka ba mère ba nyo comme pona ko futa biso minaval. Mbongo ezate. Yango to sala ka bilanga pona ba mère ba sunga biso taka ba parents bazo kokate. Yango to sengi bolo biso pa ba président. Ba sala biso makambo malonga po to zo kokate passer leki makasi. Bolo biso makasi pa do pena. Donc Kisi bobanda ko somba na combien to mi combien? Kisi ando somba na sakomi na 500, lelo sakomi komi 2000. Donc ba mère kisi combien kota a na bilanga mobimba po lelo biloko ekola. Saka dépense leki bania ngulu bania soso biloko belé tozo nyokama. Président mona biso atala biso makambo ezoleka na Congo. To vota epona nini? Pa sunga biso mais lelo to asunga biso te. To komo lila pasi. To so sala bilanga po to mitangisa. Dollar et mati, qui se paye mati, qui se zaki na 500 comme na 2000. Et on a souci na biso zama. Tulona ndunda matembele point, tulona nyonso na ngai ngai. Papa? Mbote papa journaliste. Toye ko zoyo ne sika na ya musala. Awa toza na commune. La commune Kisenso. La quartier nini? Quartier Mojinga. Bon, papa, tomoni ozo lona biloko. Est-ce que ba avantage na yo na musala na yo? Ya avantage c'est sous-souté to kotali bien que nandenge tozala ki nandenge to komi. En tout cas moi ezati. Qui si otobana ko soma na valeur ya 500 francs, qui c'est comme na 2500. Qui c'est comme na 2500. Et puis biloko to musala biso toza ko sala oyo toza ko tia kisi. Et comme côté ka pe na ba prix moko oyo yango te. Omoni ke mokaloza ko teka ngona 10000 et comme ko teka ma 5000 6000. Na côté kisi en tout cas moi ezate tout à l'ande to makambo kisi et puis makambo etali ke tata la biso na makambo dollar. Acha dollar ata na bank biso toza ba congolais bana Congo donc tozali na mbongo na biso o etangami ya pays na biso mbongo ya pays étranger et koki kozala na bank pour na kosombela ka ba échange na ba biloko na ba pays mususu eza pour na biso awati eloko eza ko bo biso nde dollar yango nde eza komema biso ti soki na wapi toyebi. Papa, quelques conseils ko pesa ba papa o ba fandi na ba jeune o ba fandi ba bizanga misala ba zoyiba ba tout ça la kuluna pona boto. Bon, mingi na koki koloba bano ya biso en tout cas baza komitungisa kaka na bozoba. Mais sinon te Congo musala ezali beli. Mabele tozana mabele munene mundela aza kuuta poto aza koya mbango aza koya kuwela kosala bilanga me yo moko kolo mabele okokipe wana ti lokola ye asali na whisky ameli diamba donc moya tambola lisusu akende kodebrouiller ezati malamu ke asala nini bakitisi mwa eloko ya azwi akei ateki mbongo amela diamba bon buto ekoma asimba machete moto aleka na chachete aleka na godi ti kokata baninga po likolo godi yango mpe akozwa na kati eloko moko eza te parfois asomi mwa ekola masangu achikuna na kati ya godi aza komema na ndako mpo balamba balia. Mais zamba eza monene esobe eza monene biso moko tomepesa nano na biloko ya biso na kati ya mboka Congo ndunda kosala fufu kosala masangu yo olonaka nini na nini. Bon awa esika nazali nalonaka matembele ngai ndunda bilolo épinard pointe
Bon, biloko nde esika biloko sukilaka puisque naza na moyen te oyo nakoki kosumba ba biloko mosusu etali ke neti bandembi baseleri banini na banini wana. Message ni rôle c'est na gouvernement. Bon, gouvernement nde atala biso. Atala makambo ya biso, asunga biso, atindila biso atako biloko ya mosusu toza kolona te. Mabele za ebele. Toza na mabele. Tokoko lokaka ke ba biloko ya nini te. Toza na mabele ebele bana Kongo il faut balia kitoko. Hein? Il faut balia kitoko. Mais na sengi na ba papa o baza liboso, o baza ko kamba mboka. Bakanisa biso. Tala ndenge naza kosala. Boti te, baga te, réservoir moko naza kosalela. Mais naza kolesa population ya Kinshasa. Soki na lobi lelo na salite awa. Est-ce que Kinshasa bakolia? Bakolia te. Yango na sengi papa atali la biso. Akanisa biso. Bato tosimbi population ya ville de Kinshasa. Makambo etali ya bilanga, ya ndunda, ya matembele, ya pondu, ya fufu, ya masango. Okay. Merci. Ça va?
notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,